Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo oyo Nzambe asekisa na bawa pe avandisi na loboko na mobali o likolo. Nazali kotondo tata Nzambe botondi mpona libakuli ya apesi ngai po ete nasolola na bino mai matali liloba lia ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, liloba lia Nzambe elobi nini. Motuna mwa biso ya lelo ezali boye. Eloko nini bana ya Israel basalaka na baoyo babotolaka bango mabele? Eloko nini bana ya Israel basalaka na bato baye babotolaka bango mabele? Tokokende na kati ya liloba lia Nzambe po ete tokoka kozwa eyano na motuna mona. Na kosenga na bino bozwa babibilia na bino tokende na buku ya Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Tokomona na kati ya liloba lia Nzambe ete ezali Nzambe mokili nde apesaka bana Israel mabele. Malheureusement mabele mana babotolaka bango yango. Bato basusu bazali kovanda na mabele maye Nzambe apesaka bana Israel. Pona ko récupérer mabele mabango. Bana Israel basalaki négociation te na ba occupant. Pona mabele na bango. Négociation moko te ya kimia to ya paix esalamaka te. Bana Israel bazali kaka na option moko. Eloko esengaki basala nini? Kobundisa bato bana oyo babotoli bango mabele. Babundisaki bango, babomi bango, po ete ba récupérer mabele oyo Nzambe apesa bango. Bana Israel banégociaki na bango te. Nalobaki na bino tokende na Nombre chapitre 20. Tokotanga verset 15 pe 16. Batata na biso bakitaki na Egypte. Baumilaki kuna mingi. Kasi ba Egyptien banyokolaka bango. Banyokolaka biso na bapapa na biso. Verset 15 ya Nombre 20 ezoloba nini? Nombre 25 elobi ete kasi ba Egyptien banyokolaka biso na batata na biso. Liloba Nzambe ezali clair. Ba Egyptien banyokolaka bana Israel na bapapa na bango. Minyokoli yango elekaki ndelo. Ezaki pe mibu mingi. Bana Israel bazalaki opprimé durant 430 ans na Égypte. Banyokomaki. Konyokoma wana ya bana Israel ezaki mokano ya Nzambe te pona bana Israel. Konyokoma, l'oppression ezali mokano ya Nzambe ya solo te pona bana baye. Lokola konyokoma, pasi, oppression ndenge na utu bana lopoto awa lokola ezali mokano ya Nzambe te pona bana baye. Ye Nzambe mokili asalaki loni agir. Ye moko agir pona ko délivrer, pona ko longola bana ya Israel na pasi na boumbu, na pasi oyo bazalaki komona na maboko ya ba Egyptien. Nzambe nde asalaki yango. Mais mutuna esengeli totuna yango. Tango nini Nzambe a délivré bango, akiti po a délivré bana Israel. Po liloba Nzambe ezoloba ke Nzambe ye moko akitaki, Nzambe mokili, po ete a délivré bana alongola bango na oppression na monyokoli mona to na oppression wana. Tokokene na buku ya Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 tokotanga verset 7 à 10. Yahweh to Nzambe alobi namoni pasi ya peuple na ngai na Egypte. Nayoki koganga na ye. Koganga awa eza kosambela. Baza koganga pona nini pona pasi oyo ba Egyptien baza kosala bango. Et puis nayebi pasi na ye.
verset 9 ya Exode 3 elobi boy. Koganga tala koganga ya Israël eyeti epa na ngai wana nzambe nde azoloba namoni monyoko to pasi na ye oppression na ye ndenge bana Egypte bazonyokola bango nzambe amonaki yango ntango bana ya Egypte bazonyokola bana ya Israël baza koyeba te ke nzambe azomona me nzambe aza komona ndenge bazonyokola bango ndenge bazoboma bango. Mais quand bana Israël bagangi epa nzambe, est-ce que ba Égyptien bayebaki te? Mais bagangi. Koga passion bana Israël bazai koyoka. Konyokolo bazonyokola bango lokwa pasi le kaki etindi bango baganga to basambela nzambe mokili. Bagangi basambeli nzambe. Verset 8 ya Exode 3 lobi nini nzambe lobi ngana kiti pona délivrer bango pona longola bango na pasi wana ya ba Égyptien pona ni asala ni pona mema bango na mboko ya kitoko ya munene pe kitoko. Nzambe mokeli alobi ki akiti po asala nini akiti po a délivrer bana Israël alongola bana Israël na pasi ya ba Égyptien pe amema bango na mboko ya munene pe ya kitoko. Mboka wana ya munene pe ya kitoko ezalaki occupé na ba nation païenne na bato basusu bato bana bango baza kolinga nzambe ya solo te bango nde ba occupé mabele ya bana Israël mais kasi nzambe ayebisi bango bakende ko occupé mabele na bango mabele wana ezali occupé bana Israël bakosala nini bakana koyebisa bango bozo ko occuper mabele na biso bolonga botikila biso yango est-ce bakotika non baye bazana intention kotika mabele manate pona bango komi ya bango. Verset 10 à Exode 3 elobi nini Exode chapitre 3 verset 10 elobi sikawa nzambe sikawa zopesa instruction na Moïse l'homme de Dieu kende na kotindo yo epai ya Pharaon yo okobimisa peuple na ngai bana Israël na Egypte okobimisa bango wana eza instruction nzambe apesi na Moïse. Nzambe mokili alobi na Moïse akende pa Pharaon akende kobimisa peuple na ye bana Israël. Boko remarqué na maeto kotala lelo nzambe alongoli bana Israël na pasi a délivrer bango tango bana Israël bayoki mongongo ya nzambe batosi liloba ya ye na bozwaka ba action likolo ya liloba ya nzambe oyo elobamaki na bango na Moïse po nzambe apesaki ba instruction na Moïse ayebisi na bango bana Israël maye nzambe alobi basala bayoki yango tango basali nde nzambe a s'impliquer po a délivrer bango. Nzambe akeli likolo na se na biloko biso tata Yesu Kristo a changé te azali lolenge moko lobi lelo pe seko na seko ya changeaka te bato nde bachangeaka. Nzambe mokili a délivrer bana Israël lobi ye nzambe wana mokili akoki ko délivrer yo pe ekolo na yo lelo na maboko ya banguna bayo na maboko ba oyo babotoli bino mabele po bo récupérer mabele mabino esengeli bozwa ba action eyenge bene na liloba ya nzambe ma nzambe alaka o bana Israël basalela bino sope bosaleli yango ye nzambe le même Dieu a ko s'impliquer pour être à délivrer bino pour être apesa bino pour être bo récupérer mabele o ya pesi bino na ngolu na yi boyibi yango te mais ba ennemi bango nde bayibi mabele mabino bino nde bolingo récupérer mabele mabino bokosala o nzambe alobi na kati ya liloba ya ye conforme o ezali lié o ezali conforme na besoin na bino. L'oppression eza mokano na nzambe te l'oppression eza mokano na nzambe te konyokwama eza mokano na nzambe te nzambe mokili azali capable ya kodélivrer yo kodélivrer ekolo na yo na maboko ya baoyo babotoli bino mabeli to banguna babino mpona nini po ete nzambe mokili ye asalaka makambo minene
pe oyo elekaka bato nzambe mokeli po ete nzambe mokeli ye nde akende likolo na se ya biloko biso biloko nyonso eza na kati oyo nyonso alingi asala kuna na likolo na se mpe na se ya mabele akosala ye asali atii na likolo sanza ezongala moi ezongala baminzoto ezongala ye nde asali yango okokompare nzambe na bato banzambe mosusu te ye aza likolo banzambe nyonso tu nyonso nzambe alingi asala kuna na likolo na se ya mai akosala nakosenga na bino botanga psaume 135 verset 5 à 10 mpo ozala grandement béni na makomami wana psaume 135 verset 5 à 10 tokomona tout à l'heure là tokomona ba action oyo nzambe akokisaka po ete akoka kolongola bana Israël na pasi ya oyo baégyptien baza kosala bango. Nous allons voir les actions accomplies par Dieu le Créateur pour délivrer les enfants d'Israël de l'oppression des Égyptiens. Nzambe mokeli nde atindi Moïse po akokisa asala makamwisi bamiracle na Égypte contre Pharaon contre basali baye. Il fallait basala au moins 10 plaies ndenge ekomami na Exode chapitre 7 totanga verset 6 na 7. Moïse na Aaron basalaki maye ye nzambe ayebisaki bango apesa mitunda apesa basala yango. Moïse azalaki na ngonga wana 80 ans kasi kulutu na ye Aaron azalaki na 83 ans ntango basololaki bakendaki epai ya Pharaon basololi na Pharaon to bamiracle wana mitano zomi pardon ezalaki accompli. Donc ntango oyo ya zomi esalami nde sika Pharaon apermetaki ke bana Israël bakoka kolongwa na mboka ya Égypte. Miracle ya suka to likamwisi oyo ya suka ezalaki nini? Ezalaki ke ete bapremier ne ya bana Israël bakufaki mpe bapremier ne ya banyama. Toke na Exode chapitre 12. Exode 12 tokobanda kotanga na verset 29. Na katikati ya butu nzambe alingisaki ke bapremier ne ya bana Égypte bakufa na bapremier ne ya Pharaon baza na ye moko na ndako na tro na bokonzi bwa ye kino na bapremier ne ya banani ya banyama. Pharaon atelemi na katikati ya butu ye na basali baye banso na baégyptien koganga ezalaki na Égypte po ete ndako moko te ezalaki epargne donc oyo ezalaki na liwa te bango nyonso bazalaki bakonaître ka ya liwa. Verset 31 na butu wana Pharaon abengisi Moïse na Aaron mpe alobi na bango botelema bolonga na katikati na biso bolonga na katikati ya peuple na ngai yo na bana Israël bokende kosalela nzambe lokala ndenge yo bolobaki. Ezali ndenge na wuta loba tout à l'heure nzambe mokeli nda apermetaki ete bapremier ne wana Égypte bazala frappé kobanda na bato ti na banyama po ete Pharaon motema na ye change atika bana Israël bakende. Tokotala awa maye ye nzambe asalaki po na kodélivre bana Israël na pasi oyo bazali komona na Égypte. Tango bana Israël bayoki mongongo ya nzambe bayoki loba ya ye batosi yango maloba maye Moïse ayebise bango basala tango bandimi ke bakosala yango nzambe sikoyo asali makamusi po ete alongola bango na kati ya pasi wana. Eloko liboso nzambe mokili asali ndenge nini liloba nzambe lobi ke nzambe mokili abimisi bana Israël na Égypte na loboko ne ya bokasi. Eloko mibale nzambe akati mai ya mer rouge na bitene mibale adivise akupe yango na kati bitene mibale. Eloko ya misato ye nzambe mokili alekisi bana Israël na katikati ya mer rouge
lokola te mai ekabwanaki na bitene mibale bana Israel baleki na katikati esika balekaki mai mazalaki te eloko ya mini Nzambe asali a permettre que Pharaon na armée na ye bango nyonso bazala précipité na kati ya la mer rouge eloko ya mitano ye moko Nzambe mokili atambwisaki bana Israel na désert eloko ya sambo Nzambe ye moko alingisi ete bikolo bazalaki ko occuper na mabele ya bana Israel oyo Nzambe apesi bango bazala frappé eloko ya mwambi Nzambe alingisi ke ba roi a permettre ke ba roi wana o baza okama bikolo bina o baza ko occuper mabele ya bana Israel bango pi bazala frappé et eloko elandi Nzambe asali pe de sorte que na ngana pesa nde exemple ya ba roi loka ya roi oya ya ba Amoréen komone Sion na Og roi ya Bazan na ba roi ya Kana bango surtout bazalaki frappé Nzambe mokili apesi mabele mana na héritage na Israël peuple na ye po ete Nzambe ye moko nde adélivre bana Israël na maboko ya ba oppresseur maboko ya ba égyptien oyo baza konyokolo bango Nzambe adélivre bango tango bango bayoki mongongo ya Nzambe pe bazwi action sur mongongo ya Nzambe sur la promesse ya Nzambe Nzambe azaki a s'impliquer po ete adélivre bango na maboko ya ba oyo baza konyokola bango do na maboko ya ba égyptien tokotala awa eloko nini Nzambe asali mpona bana Israel na kanala mosali wa ye Josué Moïse ye nde alongaki baroi mibale kote oyo afele bava batraverse me na ngambo kuna asima ya liwa ya Moïse Josué nde akambaki bana Israel toke na Josué chapitre 24 totanga verset 11 à 13 le Nzambe lobi tolekaki Jourdain epi bokomaki na Jéricho bato ya Jéricho babundisaki bino bango ba-Amoréen ba-Phérézien ba-Cananéen ba-Étien ba-Girgésien ba-Évien pe ba-Jébusien Nzambe alobi ngai na livre bango na maboko mabino ezalaki Nzambe mokili nde alivre bikolo bina na maboko ya bana Israel tango bana Israel bazalaki ko exécuter mokano ya Nzambe tango bana Israel bazaki na Égypte bango bazwaki mabele mana te bana mabele mana ezaki occupé na bato basusu mais Nzambe alobi bokende Moïse mema bango bakende na mabele nga na pesi batata na bango tango bango bandimi bazali conscient que mabele mana ezali ya bango Nzambe apesi bango bazwi action pendant que bazokende Nzambe alobi nini ye Nzambe nde a livré bikolo bina verset 12 Nzambe alobi atindi meme na bafrelon po bengana banguna na bango mosika na bango loka mpe nasalaki na baroi ya ba-Amoréen baroi mibale ya Amoréen wana ezalaki na mbeli na bino te ezalaki na epe na bino te to na arke na bino te nde bolongaki donc Nzambe mokili azo korappele na bana Israel ke ye Nzambe atindaki bafrelon epo ebengana banguna na bango mosika na bango Nzambe arappele bango ke bino eza te ke par epe na bino eza te na mbeli na bino to mondu arke na bino mbanzi na bino yango nde bolongi non verset 13 nga napesi bino ekolo oyo bino bosali yango te napesi bino baville oyo botongi te me bozovanda bozoutilize yango napesi bino vigne baolivier oyo bolonaki te me ezoserve bino lokola biloko ya kolia eloko nini Nzambe mokili azoloba wana na verset 13 ya Josué chapitre 24 Nzambe mokili alobi na bana ya Israel ke
na pesi bino mboka o bino botongi te, ba ville o bino botongi te, mais bozo vanda na ville wana, na pesi bino ba vigne, na pesi bino ba olivier o bino boloni te, mais je servi bino lokola bilia nourriture. Nzambe azaki clair azokoloba ngo azorapela ngo na bana Israël po bakanisa te kezali na bokasi na bango nde basali biloko bina. Moïse na Josué balongaki 33 royaumes. Chaque royaume ezaki na roi, donc elongo ba gagné 33 rois. Josué chapitre 12 verset 1, elobi ete tala ba roi oyo bana Israël balongaki. Pe zwaki mabele na bango na kote na ngambo ya Jordan. Elobi que vers le soleil levant esika mo ezotelema depuis les torrents de Arnon kino ngomba ya Hermon na plaine nango mobimba. Verset 24 il y a Josué 12 elobi que roi ya Tirtsa moko total ba roi 31 na ngambo kuna tant bakati Jordan mibale na ngambo avant bakati Jordan, donc 33 royaumes engoloba 33 rois o bana Israël balonga kito babomi pona ko vaincre pona ko longa 33 royaumes wana bana Israël senge basani bana Israël senge babunda po bato bana bazaki déjà babotoli mabela bana Israël bavandi bazali na baroi na bango bakokondima te balongwa Israël pe akoki konégocier na bango te, pas de négociation ezaki possible te. L'unique option ezaki bitumba kobunda bato ifo bakufa e bana Israël ntango bazokobunda nzambe azalaki mpo na bango mpo na nini parce que nzambe apesi bango mabele mana bana Israël bazalaki conscient bayebaki mabele mana ezali ya bango lokola ezalaki droit na bango. Bon, ils ont agi po ete barécupérer mabele na bango na maboka bao baza kooccupe yango illégalement. Soki mabele mabino ezali occupé na baennemi na bino esenge bosala la même chose que bana Israël basalaka na bozwaka action likolo ya liloba nzambe oyo asala déjà kopesa concernant la situation ndenge wana po ete borécupere mabele mabino oyo nzambe apesa bino ezali droit na bino. Bana Israël bazaki na droit na bango na ntina wana nzambe azalaki capable ya kobunda mpo na bango. Tokomona tout à l'heure maye Josué alobaki na bana Israël na suka ya bomoi na ye. Josué akabi bana Israël amemi bango na terre promise oyo asalaki asali akaboli mabele na baoyo bazangaki mabele mais ayebisi bango boy abi nzambe apesi bino repos pona tango mulai e na bopesaka na maboka na bino banguna na bino, c'est-à-dire que na bolongolaka bino na to na pasi to na maye bato oyo bazaki nzinga na nzinga balingi basala bino. Josué akomaki paka aloka akomaki paka na verset 2. Josué asali a convoqué Israël mobimba ba ancien ba chef ba juge ba officier pe alobi na bango ngai nakomi mokolo mibu miangai ekomi mingi bino bomoni na verset 3 bomoni maema son Yahweh nzambe na bino asali na bikolo biso ezaki liboso na bino po ete ezali nzambe Yahweh nzambe na bino yende abundaki mpo na bino. Nzambe nde azobunda mpo na bango mais nzambe azobunda mpo na bango azobunda mpo na bana Israël tango nini nzambe azali kobunda mpo na bana Israël tango bana Israël bazalaki kozwa ba action likolo ya liloba ya nzambe. Nzambe alakeli ayebisi bango mabele na apesi bino mabele mana bato basu baza kuna boka bo récupérer yango
ya bino na pesa bino yango tango bango bazo action po bakende baza ko gagner ba roi wana royaume wana bazo vaincre bango bazo détruire bango soki bango batikalaki ba croiser maboko ba benzambe yo so pesi biso yango te kita okendo osala yango mpona biso mbe bazwa yango te soki bino bozozila ke soki boyebi ke nzambe apesi bino mabele me mabele mana banguna babino bazwi yango bazana bavandeli yango so bozozila ke nzambe akita ye moko asala yango bokozala ndele te yesu kristo azongi borekipere mabele na bino te bino nde esengeli botosa monoko ya nzambe bozwa action ke borekipere mabele mabino pendant ke bozozwa action likola liloba nzambe mpo borekipere mabele mabino nde nzambe mokili akolivre bino banguna na banguna babino nde nzambe akointervenir mais eza teke bocroise maboko bovanda bosambela nzambe yaka opesa biso mabele ovandi na ndako ozopema na yo nde nzambe akosala mpona bozongi kosa ekosalama te il faut bozwa action sur la parole de Dieu nde nzambe akointervenir tomoni wana bana Israël batosi bazwi action nzambe a intervenir mpona bango Josué a rappelé bana Israël Exode 23 tukutanga tout à l'heure là verset 4 a rappelé bango ndenge asaki akabolaki mabele mpona bango na chaque tribu ah bon a rappelé bango bikolo etikali kobanda Jordan ti banation surtout nanga ayebisi bango na exterminer bango mpona ko exterminer bikolo esenge bato bakufa alobi yawe nzambe na bino akorepousser liboso na bino mpe akobengana bango liboso na bino bino bokoposede bokozwa mboka wana lokola ye moko lokola yawe nzambe ye moko alobaki mais ayebisi bango na verset 6 bo appliquer avec force botosa mpe bosalela maemanso makomami na buku oyo ya mobeko ya Moïse bokende gauche te mpe à droite te donc ndenge moko yo mpe okosala mpe mpo na yo mpe mpo na mboka na yo Deutéronome 6 verset 20 à 23 ntango mwana na yo akotuna na yo mokolo moko me mibeko miyo ezali mpo na nini baordonnance oyo yawe nzambe na biso akomi yo kozongisela ye yano verset 21 tozalaki bawumbu ya Pharaon na Egypte e yawe abimisaki biso na Egypte na maboko na ya makasi verset 22 yawe asali bamiracle aopere na miso na biso bamakamu isi ya minene contre Egypte mpe contre Pharaon mpe contre ndako na ye mobimba e ye abimisi biso na mboka wana mpo amema biso awa na mboka oyo alakaki to akataki ndaye ete akopesa yango na batata na biso eloko nini bana Israel basalaka na bato babotola bango mabele ezalaki motuna na biso ya lelo bana Israel babundisaki bato bana oyo bazalaki kovanda na mabele na bango illégalement bana Israel babundisaki bango mpona korekipere mabele ma bango bana Israel banégociaki te na baoccupant banégociaki te na baennemi na bango bana Israel babundisaki bango balongaki 33 royaume mpona kolonga royaume 33 esengelaki bato bakufa baroi bakufa mpo ete bakoka korekipere mabele ma bango soki mabele mabino ezali occupé na bango na babino soki bino bozali convaincu ke mabele mana ezali nzambe mokili nde apesa bino yango nzambe mokili oyo apesi bino mabele mana akozala na bino akobunda mpo na bino ntango bino bokozwa baaction ya croyance likola liloba ya ye mpo na kobundisa baoyo baza kooccupé illégalement mabele mabino nzambe akozala na bino mais ezali te ke bosambeli bokangi maboko
bovandi bozelaka nzambe akita po ya sala ngo pona bino bokozela ndele te Yesu Christ azongi pe salami te mais po bo récupérer mabele mabino esengeli bozwa action po ete bobundisa banguna ba occupant pendant que bozobundisa bango nzambe akointervenir po ete adélivrer bino na maboko ya banguna po ete apesa bino ndingisa asalisa bino po ete borécupérer mabele maye ya apesa bino nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo